Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balanzi ya Eco Dynamique Télévision et des TV La Voix. Abengango La Voix parce que esika nyonso Congola zali même na Palestine, na Israël, Eco Dynamique Télévision et des TV Eco Melakabino. Maïma somazali koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo boye bola mona émission na bilan moko mwalelo Congo ya nani. Congo ya nani émission oyo sepelisa ba congolais kasi soko za congolais to sepela nango ndenge ni parce que mutuna nango déjà ka totunaka Congo ya nani donc ezaya ba congolais to ezaya ba rwandais ezaya ba zimbabwéen to ezaya ba belge tala mutuna totunaka na liboso ya émission na bino avant totuna ba question mususu tutuna kabayimboka Congo ezaya nani boyebi loi électorale oyo ezali na kati Assemblée nationale oyo ezali kolobama elongwaki na chambre basse elo ekomi na chambre haute ya Assemblée nationale donc bandeko ya Assemblée nationale ya chambre basse bavotaki yango moyena quelque chose nde lwango elekaki lelo ekomi na Assemblée nationale kuna disons na parlement kuna na chambre haute bazali kosolola tozoyo kapé ba rumeur que moyena quelque chose nde lwango ekoleka to ekoleka te boyebi mazali koleka na kati ya procès kamwe na sapo bandeko bazosambisa baza bandeko ya UDPS to baza bandeko ya UDPS te boyebi Jean-Marc Kabunda lobi ba mobiliser pour la marche le 19 décembre le 31 décembre Kabila akokende to akokende te yango tokosola elongo na mopandi sango olobeli ya peuple analyste politique mwana mboka Saint Thomas sokomoni lima sokomoni te kondima te évangile à Saint Thomas boni mwana mboka malamu mwana mboka François Kulakula et puis to profiter na micro na yo pour topé ça ba congolais nyonso o bazuli bako la biso partout dans le monde entier. Merci. Avant to banda to tiki minote bolanda ndenge nini marche ya ba député ya opposition nyonso basangani basali marche munene pona ko senga na parlement donc na chambre haute ya parlement ba rejeter loi électorale wana baboyi vote ya ba riche baboyi loi wana nyonso ezali na en cours na chambre haute bolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.
majorité ya président Kabila imposé na peuple congolais toboyi yango toboyi machine à voter pour la 3e mandat na on affronte président Kabila en soi madame Toboyi démocratie vote ya bato ya mbongo démocratie ya barisa toboyi ya suka toboyi makambo balobi basai ezali violation ya constitution ezali violation ya constitution na ndenge boye na biso toyoki message na bino topesaki président Kengo toye lisusu na suka Non, toke boy. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bolandi ndenge nini batamboli. Mais na marche batamboli to moni policier te. Est-ce que ba eli yango basengaki bateau basengaki ou bien ba tikaki ba informaki hôtel de ville parce que la police a la quitté. Ba bangi nini to éviter parce que baza ba eli yango ba yete. Et bongo pourquoi ba bangi ça peuple. Saint Thomas tozala ki na sur place. Comment ozo commenter marche oyo ba eli ya opposition basali. Merci Ndeko François. Tozala ki mena ga po benga ngai. Moni la première fois que ba député opposition ba marché, soit ba réclamer leur moko boye. Et c'est dit déjà vu. Et puis et là on a regretté ça que à un moment donné, ba ibisa ki bango ke boge na katité. Je me souviens son temps. Bo ça rakatité bo amukie ba no sakana na bino. Oui, réponse bah ça que non. Pour changer les choses, il faut être à l'intérieur. Et disait, puisque quand j'ai dit bah c'est personnel, c'est que bien sûr. Alors bah la politique de la chaise vide ne paye pas. Yo tika la balaba là na sans état mango ça na makamna. Yo besoin de dépenser bambo on a biso. Pour la campagne, il faut siéger. Mais là, on a regretté de rejoindre sous balabala. Donc, quelque part, on se contredire. Député. Les lois, nous sommes au moni, ils sont à la base de la souffrance des Congolais. Ils interpréter toujours par rapport à l'intérêt personnel et non intérêt général. Et oui, mais c'est qui singaï na mona gipe fidèle baba la na marche wa. Que on a na boy la raye en wota sauf que quand on a za eli opposition na mona ba même les politiques ces pays. Quand on a même pouvoir te livrer raye. Et quand yim tu na mona ki a ko signer arrangement particulier ça ba sango ya Senko il défiait ses pairs de l'opposition. Oh, bah, c'est même normal. Oui, puis ceux qui vont signer un arrangement particulier. Peut-être marché normal, mon frère. Ici, je ne comprends rien personnellement. Les autres qui sont des députés de l'opposition ministre, na moni ba ko tirer na premier ministre ba mo ba inventa ki ba fabriquer ki ba ko reprocher que non loi wa ki ko présenter à l'Assemblée nationale, ils a surtout au biso to discuter na
l'Assemblée nationale, d'où à dribbler bango et tu es le président de bango et c'est ça il par moi l'accession sur carton rouge na premier ministre de bango l'icolo et l'icambouya la même loi et par là qu'est-ce qui se passe mon frère François Fongola Misso nana ebisa oboye chaque fois majorité est au PPRD à ça yeba faiblesse. Il y a population, il y a des politiciens. Il y a des députés, machin. Assez bien, il y a des fabriques. Et puis, il y a des forcing. Forcing, c'est une méthode misato. Moko, il y a opinion. À préparer déjà opinion. C'est-à-dire que l'opinion, c'est la majorité. Il y a mis les zambons, ou tu as signalé que les députés ont voté qui ont moyen bon. Et il y a mis ça tout. Ils ont un service à sécurité. Tellement besoin d'un service, parce que les gens doivent respecter la loi, ils ont un ordre en Europe. Ils ont un désordre. Au milieu de l'objet, ils ont marché, les policiers ont été. Mais les policiers sont focalisés sur l'inauguration à Misé, à côté. Ils sont focalisés sur le procès communal, puisque c'est une distraction qu'on a mis en place. On s'attaque à les sénateurs déjà qui ont raté pour Maramboué. Et les canons sans problème. Et tout ce que vous allez faire là, ça va changer quoi? Ça ne changera rien. Les députés à opposition, nous sommes marché. Il a fallu marcher avant même loi atterrir dans l'Assemblée nationale parce que même à solo et audio. Et pourquoi ils n'ont pas réagi? Excusez. Au moment où la majorité, on a rabisso. Intellectuels, population tout en général, on a besoin de bango. Maintenant, on a besoin d'opposition. On a besoin de zoba na biso. Ça veut dire que les lois sont et l'eau est vert. Quand bien même les rouge. Le bin a la même personne comme ça biso. Mon logo est vert on les logo le comme jaune. Bon di mako ngam na lo bango biso tout photo le baraka ça jaune. Non. C'est ça. Quand même Saint-Thomas, il faut encourager Eli le logo va se retrouver na union, na unité, ba projeter marche, ba simbi ba route, ba kei, pour ba rejeter loi wana ba non na vote ba riche. Donc ba rejeter projet de loi où ils ont favorisé majorité présidentielle ba tika na pouvoir. Tant yo zo rejeter bango, on monite que ba na force en tant qu'analyste, en tant que la voix du peuple, la voix ba o ba yo ka Saint-Thomas. Ndeko François majorité, autorité morale, oui, non, mais parmi les députés, il y a des députés qui ont une transition sans Kabila. C'est pour dire que la majorité des mais tant que va combo. Pas de remonter dans la combo. Parce que ça c'est Thomas. Oui, mais fidèle, il était contre la transition sans Kabila. Les gens ont 200 jours. Que même après les traités de décembre, pendant 2018, Kabila fois ça là, puisque Bango va respecter la constitution. Oh, Bango petit de l'eau, bah éviter que ça déjà illégitime. Néanmoins, Bango tout wana. Oh, benga ba eliwana. Bango tout d'abord ba illégitime. Bango tout ba lingi ezalaka boye pour ba démirer. Ils ont peur de disparaître. Tous ces gens que vous m'appelez, ba députés, il y a opposition. En plus, nalina beta c'était na batu ba olandangai partout dans le monde entier. Bas opposants et un peuple congolais ont souffert, rien des opposants. Ces gens-là que vous voyez, les opposants de Bali en bon réalité coloniaux. Ils ont vivre qui toquent. Ce sont les gens qui ont des provisions, qui jouent avec les Congolais. Et parmi les députés, ils ont assisté à la banque. Comme ça, ils ont porté sac, ils ont dans la classe. Ces gens, ils n'ont pas le cœur. Et pour votre information, ici, les gens sont en train d'accompagner la majorité comme accompagner Rabango, la banane sur les cas. Peut-être, beaucoup me reprochent parfois, nous avons toujours une histoire pour l'année. Mais parce que, pour nous baliser vraiment venir, il faut se référer à l'histoire. Et qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? Que la majorité en place, chaque période électorale pendant les enjeux, on va changer la loi électorale. Et c'est la première fois. Pour ton information, on va changer la loi électorale en 2010.
pour nous ramener 2 tours à un seul tour. Et avant changement, la manifestation, ça m'a dit. La réfé, ça m'a dit. La cri d'alarme, ça m'a dit. La opposition, la communauté internationale. Mais dès que l'Assemblée votait, tout le monde sait l'élection à la tour. Et de la même façon, on est déjà plan concis depuis Kingakati. Alors, les amis qui sont là ne sont pas là pour nous organiser les élections telles que tu penses, telles qu'eux aussi souhaitent. Les amis de la majorité, pour préparer référendum pour que Kabila a demeuré na pouvoir. N'entendement na bango, na ba prophète na bango lokuta, na ba lokuta il y a déjà souffrance à peuple congolais na Kabila que bisonné to boso Kabila longo to kukufa bisonyos et que pour tous à la vivant na mboko selo bonzambe na bango bagenda ko sambela biso Kabila face à la président en dehors de ba mandat, en dehors de ba constitution, en dehors de ba loi fondamentale tout Kabila fatika la président parce qu'il y a l'armée na la police et bango pe babata mara simelo ko wana. C'est ce qui se passe, c'est ça la vérité. Ce qui bazo ebisa yo yango te na na ebisio yango. Et yango moni complaisance on mona kango partout na ba église, na ba membre de la communauté internationale, na ba officier na biso, na ba intellectuel na biso ba tout basala complaisance puisque ba que ils ont peur. Nous sommes en face d'un monsieur qui est là et nous sommes ses esclaves. Voilà la vérité. Saint Thomas, au PCI, au décortiqué, au lobby, proposition Nayoni, en tant que Saint Thomas, n'a pas élu, il y a peuple, n'a pas député opposition, n'a pas démarche où yo, bah, Zali Kosala, ou qu'on proposait Bangonini pour Basala. Bon, heureusement pour moi, bah, député, il y a peuple bas sauté puisque mutumo kaza na légitimité peuple azate la plupart ba totangi na kombo ba mutu ba hors mandat pour preuve parmi ba mona ka mo siège ka ba sauté Martin Fayulu on ba mandé Cécile na ke siège sous ponani ça dit na ko na illégitime mona ka kenda sauté. Alors période de tozali il y a les gens qui se comportent comme si bazana normalité tout simplement parce que nous sommes en face de nous l'état moko boyé à organiser un système propre pour y ba la population. Na ndenga kokosaye na façon nyonso na ba domaine nyonso peut-être rozo kansana ko ça na surprendre yo oui que l'état congolais na opesaka ba de quoi tabino ba boya ki ça pour observer le kwana l'état congolais lui-même en personne rozo pesaka exemple moko na société moko to la kana SNEL les sociétés à l'état mais société wana lelo ba komisa population congolaise esclave na bango ba tekela ka bango mulili c'est-à-dire société à l'État. Et que la population, de population. Mais batte que la bango moulili ou les batte que la bango lumière. Et moulili on a batte que la bango ba conditionné. Même pas na ba condition où avant AFDL à pouvoir. Parce qu'avant AFDL à pouvoir, population qui chasse en Italie, Isnel aeba kana e kombo mo ba ben actuellement de l'estage T. Et ça l'a raté. Mais les lots ils ont sous de l'estage T et commandé beau supporter. Ça veut dire que une semaine, 2 semaines, on a couranté. Mais si on a une facture à 30 jours. Et ça, l'État a organisé un système normal et puis ça fonctionne. On a un exemple, deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est que l'État a un fonctionnaire. Un fonctionnaire a 100 $, 92 000 francs. Vous comprenez? L'État, quand l'État a donc, bateau va salaire pas naé. A foutre on a taux, il y a 100 $, 92 000 francs. Maintenant le même l'État, il y a ce gars comme il y a reçoit taxe. Il y a un taux du jour. Quand le même l'État, n'a même pas comprendre dimension ni prédation mon ils allaient et le bas comme on a. Azo escroquer peuple. Mais bien sûr, azo escroquer peuple au vu aussi de tout le monde avec système wana. Et au Monaki, il n'y a pas plus tard que hier, bautaki kobima ono ndenge zana na ba université tolobi bana ba futaka ka minerval na ba to ya nonande. Au moni ba kote su bitumbe bimi na ba université moko okaki ba bitumbe bima ki po comité de gestion ba boyi na bango ko appliquer mesure habité. Faut que to ya 100 $, 160 000. 92 000 to boyi yango. Mais ça c'est purement l'état moko moyibi. Tu es na ba opérateur économique ba to ba mituka. Il y a transport en commun. Vous savez, course, il y a taxi. Et il y a un taxi bis, ça coûte 500 francs congolais. C'est depuis les 100 $, c'est changé à 92 000 francs congolais.
que tarif on est à 500 francs congolais. Et les $100 s'échangent à 160 000 francs congolais. Et l'État on a imposé na ba usager ba mitukawana que beaucoup foot ça va toka combien 500 francs. Mais tant où il y a ce qu'on a ba vignette, hein? Non, il faut demander. C'est au prix du marché. Mais c'est l'escroquerie pire. Donc, ils ont raisonné l'État a travailler pour la population ou bien a ruiner sa propre population. C'est l'État sans pitié. L'État moroboy. Il y a un moment où il y a un yoki ba congolais ba kufiwa alingane ko compatir. Mais vous allez vous rendre compte que les mêmes l'État a symbolisé dans mutumoko ba benga Joseph Kabila. Et comme on a battu la télévision, on a dit prophète, que non, au moni biso président on a battu des biso Joseph Kabila. Nous connaissons la banque n'aura somme c'est la grande automali nabi et nous nous avons mené à battu des biso président moroboy, to kufara to souffrira to zalaraboy, do batoyo. Mais non, on se moque de qui? De un président sanguinaire. Alors, naïbité ce que bato l'église on va récupérer rapport il y a ONG américain. Il y a des solo qui va recruter M23 pour les Congolais en décembre. Donc, on a un président. Non, mais nous avons. C'est pourquoi moi je dis aux gens, actuellement, l'église vous ne priez pas Dieu, vous priez ces pasteurs et ces églises-là. Baeli bana na otako bano ke baeli population obozo bana ba toto ba chaque na ba mais baza hors mandat ce que ça on a proposé ba on ni bango baza wana bazo vivre selon imer ya chef de l'état lobi boy mikolo na lingi bo salela ngai ba loi rapidement parce que naza na plan na ngai ezake tout rafler tous les sièges avec machine on a sombeli corner nanga ponga mo fona zalaka président RDC et tout marche selon imer na ye yo tangena ba Elieza banani ici à moins que au moni ngana ya ça va tout vérité so bozo kanga mato itampi pouvoir ayela bino slogan déjà 100% Raïs c'est le chef de l'état ezaloza libanda ezaloza na mboko soki yo congolais boya travailler pour na Joseph Kabila yebaka ke secrétaire général ya ONU a travaillé pour na Kabila soki yo congolais boya travailler pour na Joseph Kabila yebaka ke président Sassou ya Congo Brazzaville a travailler pour na Kabila. Oh, Angola, on va travailler pour la Kabila. Kagame va travailler pour la Kabila. On va travailler pour déployer l'énergie dans la Kabila à la président. Yo suis quoi au Salanini nakatwa. Yo zone au Salanini. Ici, président Kabila azana depuis 2001 a produit la communauté internationale. Azana a travaillé pour la bango, a travaillé pour la Congolais. Et dès qu'on un dirigeant de la communauté internationale soit gagné, soit comme on a écouté le président Kabila, le langage changé. On y a un exemple. Merci Saint-Thomas. Bandeko Bazolanda biso partout dans le monde. Peut toujours continuer l'émission Oyo et Congo et Nani. Tout n'aura toujours parce que biso na bino to balana déjà. Parce que souffrance na bino, souffrance na biso. Pas sinayo, pas sinanga. Yango tout n'aura Congo ngoza Nani et comme ya Nani. Lobby tout n'aura pas lisusu. Saint-Thomas aujourd'hui si j'ai Kamina Sapou. Donc le 8, ils ont qui retour à deuxième procès où ils ont qui organisé première rencontre kuna na haute cour deuxième procès ils ont qui organisé na prison centrale Yandolo kuna prison militaire. C'est Thomas procès aux monongo ils ont baluka à ma grande surprise tant bazo présenté na première audience balobi bazotanga ba kangi batundi boso ya permanence à UDPS et ba atrocité salamaki la police boy bazotia komba UDPS mais na deuxième procès ba boy batu batanga ke baza bata UDPS balobi procès oyo ça rien à voir na UDPS et ça procès à Kamena Zap. Comment ozo examiner procès wa? Merci Ndeko François na bande émission so benga ngaya national betaki di soloana omoni ngai na ngawi sa na mona sko moni soki bino pe batu botu na biso mituna na bino pe batu bota na biso bo mema ngoka kana ndenge ba mema na biso là je suis pas d'accord avec vous parce que soki bino bozo vivre na ba planète mususu ngana vivaka na Congo Kinshasa et na Congo Kinshasa l'état wazo diriger biso atira biso média moko boye na gouvernement moko boye
Nayemoko l'État moderne à opérer dans la kokosa. Azoko sa opinion nationale, azoko sa opinion internationale. Kamwina sap. Procès sur les kabatuna mon abatuka la plupart on a ebi et parmi bango je cite Jacob et na yambi plusieurs fois na ba émission nanga na ebi le vice-président Ligue des jeunes yayi de PES parti moko boye oyo en tout cas batu botala ngai à part ndenge batu musu bakosabino que le fait tiseke dataka otinda batu abomisa batu bakufaka mais je vous dis que parti wana surtout tango eza président na Tshisekedi namona nanga na mokili ba parti existant mais c'est l'homme qui m'a surpris de toute ma vie parce que force les agika la parole mais la force à parole il suffit à l'oba au moni pendant que carburant l'état ezobeba ba soldat bazotambola gauche droite ba miye bateloni basala ba apesa ba tout vertige mais au vérifier azanga même kanifa pamba même gilet à pamba zaka na ngote pour na yebiti so na tikala ko ka Tshisekedi dazokisaki mutu moko na vina ata na gilet ata na kanifa na yo kate donc ça dit mutu moko a violence ko sakana te mokuti basala ka violence na ba unité ba armée ya osakana te basala violence nyonso ya vie matikala ko recourir même pas ko simba tant état kombo pamba. Mais c'est à ma grande surprise, lelo na mona procès moko bozo le kanamboka. Notala un officier ya armé, muto asala jugement wana. A juger ba civil on na yebi très bien. A connaît bango étiquette moko ya ba kamwina sapu. Et surtout que heureusement que ngana na Saint Thomas na yebi na mona bongo te. Ngana yebi tango makamba kamwina sapu bandi. Pona ndi ma procès wana. Ka ndenge na yebisaka yo ake, ngapona ndi make Joseph Kabila aza président ba congolais andi bangana yambaye to sala na émission na Lingala pour Félix Tshisekedi sina yambaye to sala émission na Lingala. Lingala nde lango balo bakana capitale. Lingala eza lango balo bakana capitale na biso. C'est-à-dire que moni Kinshasa sa ville moko cosmopolite ba etini nyonso ya Congo to kutana nde awo. Donc tous les ethnies, tous les dialectes to kutana ce que lango to communiquer nango eza Lingala. Et vous comprendre que même na ba pays étranger ba congolais so ba kutani ba solo lande na Lingala. Vous comprenez? Mais je me dis chaque jour la mukana mitu na mais le président a sur le Canada, sur la capitale de Lingala. Ah, heureusement que vous avez. Et c'est de la même chose. Ce que le balokuta ya boy. Namona ba memelanga ngosu na dossier kamuna sapu na ba procès wana parce que moni dossier kamuna sapu na ngana ndimango za solo. Il fallait que namona à la barre premièrement famille propre biologique ya kamuna sapu. Ba bete de biso histoire na likambo ngwe bandaka ndenge nini. Deuxième, nous avons dit que le procès est Evariste Bochab, ancien ministre intérieur. Troisième, nous avons dit que le procès est Alex Kandi, gouverneur Yakassai à l'époque. Et la dernière personne qui a dit que le procès est mon frère. La dernière personne, honorable Clément Kamp. Maintenant, ceux qui se connaissent, ils ont à la barre. Boyeko Baxelanga, c'est deux personnes. Ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, Obaxelanga, Lambert Mende, ministre de la Communication. Puisque Baron de Bazara, chaque fois que venez me saluer, parce que c'est un élément. N'est dans mon discours que tes procès balan de langue valablement. Mais du coup, il y a un phénomène comme une asap. Vous avez un phénomène comme une asap, mon balabar, basam sarabat balagana distance. C'est que comme une asap, azalagane la distance. Babi isa branche oyo utaki na Kasai, bakoti na nenga ko batamande ba yoko former équipe mususu bakutaki na ngata Kinshasa. Merci beaucoup de François. Mais na habité bato botalanga bien. Je suis pas juriste. Naza juriste était. Na rosa la zoba. Mais comment on peut déjà commencer à s'attaquer aux faits et non aux causes? Parce que la cause comme on a ça pour ce Kasai. Directement bino bo bande la procès na ba ramification ya kamwina ça. Bon, je suis pas juriste. Na habité peut-être na côté na terrain moko za glissant. Mais je dis ce que je vois. Saint Thomas na sepeli na okaki eloko mo elekaki na conférence sur la paix. C'était dans la bouche de Joseph Kabila lobi batu nyonso basalaki ba désolation na Kasai ba rozala impunité. Nzoka nenga na Kasai ta ya lobi bongo na Kasai za signal fort na mona penda ba vrai coupable oye bazalaka na ye. Ma grande surprise a présenté biso ba innocent.
ba innocent, ba protocole, il y a siège à IDPS, ba service à sécurité à IDPS, ba jeune à ligue des jeunes à IDPS. Et on a risque somme saninga place na vanda qui François. Et ça que ba ke ko cité bato na mona ki na makambo prison makala. Et pourtant ba audio sonore réali ba il refait ko bimisela biso ngo dès que évasion sama na makala tozana ya ministre de la justice na ministre de la communication ba sitaki mona sem bato bala trabakite na rouge bato mona sem bato andika souvenez-vous tant où Kanyamake a son na kokanga mona sem on connaît l'histoire d'Indika et comment sikoyo bilogyo a IDP songa na moni wana ba jeune wana IDP bango bake ko sala évasion na prison makala c'est qu'il fallait pas bimisande bato to yebi bango ba pronaka bandaka na bato na libérer entre autres ba Diomi Ndongala ba Frank Diongo ba Muyam donc fallait que bato na de to bona bango ba bimisi bango mais à ma grande surprise dans mon année mon ancien mais muto ali mon prison et chaque jour biso to yebi ba début ma solo na ka ba mon ancien et puis mon ancien maintenant on peut s'absonder ba ultimatum ya ba attaque le 7 août souviens-toi. Mais Lélo, où est passé tous ces gens-là? Alors, au moins, on a été que Bandeko Bana majorité va comme ça Banyama. Donc, le rôle là-bas, on va le dire que quand on a sa présence à toi IDPS, bisous ton dit. Je vais dire que non, quand on a sa présence à toi IDPS, et comme il va tomber en assez, mais bisous ton demi mon assez. Il y en a un bagage au moni, toi n'amboka oyo, n'a pas intellectuel. N'a pas to, n'a évité ce qui banani, bisous tout va comme ça bazoba et pourquoi? Parce que nous sommes soumis à revivre le humeur ya mutumoko qui est le chef de l'État. Jour à l'autre, toi qui toko bisoto to CP. Asali koshimar bisoto to koti ba palais to bangi. Non. Merci Saint-Thomas, c'est parti. Bandeko Balandi, tozo chité na émission na bino mokolmalelo Congo ya nani Congo mboka na biso mboko ba Lumumba ba yemba. Disons plutôt ba Rochero ba yemba. Congo nde mboka Lelo bokota la soki ndenge ni bayemba kango Bénédicte aroiko korjenga kuna na caméra azoyemba ngo déjà. Merci Saint Thomas tochité na mobilisation et secrétaire général Jean-Marc Kabondi alobi le 19 décembre ba congolais nyonso babima pe abakisi na kati ba intervenir alobi le 31 décembre soki Kabila longo était atiki politique. Comment on doit examiner l'événement le 19? Est-ce que la opposition, UDPS, rassemblement, Congolais, plus de 5 millions de Congolais sous-estimés, et que projet à majorité, un référendum est à la par terre. Merci François. Le 19 marche Zali. Na santanga bino na entendement na bino bokansakane ba le 19 marche ezali façon comme radio ko commenter na Facebook de bolatisa kango bokansakane ti awa ba tous ba na accès ya ba réseaux sociaux. Donc c'est parce que na mo bosala confusion de boana internet au fele kuna bokomo kasane ti abeza au fele mutu to ayebi. Yozo landa makambo le 19 na ba Facebook qui ça va tirer la bango kini makambo. La télévision que cette population attend l'année qui ne marquent. Soit si on attend la qui ne marquent pas, telle moyen de gauche. Soit si on attend moyen de gauche, attend la renaissance. Na ba quoi na ba reco ma solo beta maramingi ya moi. Maintenant tant on ressort na ma solo marche. En tout cas, qui nous a réalisé le moment bon marche. Tobima le 19 septembre 2016. Wana ceux qui battent balobi que ba congolais ba bimarate na ba marche. En tout cas, c'est que Batouana Baba Zoba. Parmi Batouana, diaspora, le 19 septembre 2016, avant on a discuté avec Batou Belé na Libanda na poto. Oui, Libanda Batou Sanga. Saint Thomas, ceux qui va Congolais babimi. Ceux qui va me comprendre quelques Congolais ba. Bakanga Kabila aucun de ces pays. Mundela Zawana ngabite tete bozoko sa. Babite Saint Thomas to émission. Ceux qui Congolais abîment Romona. Et Nzamba Yozala juste pour la première fois. Namon a hôtel de ville en ma marche. Oui, puisque autant on salle mais ça la réunion moi on dit ma marche, je vais ça ma na siège à Fonis.
olenga koina patabi moto moko abanga te bobima nzoka ti olenga ko aloba bato babimba ba nzoka nde olenga koina confidence na kimbuta si boka ke ba koboma bato et olenga ko ya déplacer salon na e au place basale la réunion na salon wana na butu wana ya veille atindi yango na bâtiment na ye musu ezaka na galerie Albert place atilaka nini chaîne canal 5 salon wana wa yembelaka bato bien wana ya bakiti wana donc akimisa yango ouais bagate na révélé oti na genda ko mona ngonga okomi service mazalaka muto akwa pour lelo e mona na bachi bala ba roger voilà atakop voilà on comprend yango moni bato babima les 19 fois na ndenga li boma Congolais abimi comme jamais auparavant ayebaki ke Kabila ozala soute et comment kolekela Congolais donc Congolais abimi baye na siège na bino EDPS na bibi baboma bato bakufa wana ozoyeba botanda na bibembe et après omoni gouvernement mo ebimi parmi bato babimi na gouvernement ya bato bato no bon marché pe bon mo gagne na bino problème no keno na marché ale da makambo to story qui s'est dépassé alors yozo linga lobi les 19 soki bato musu batamboli bino kuna ba leader no ba rassemblement te ba président ba membre ba parti na bango to e ba bango te pour bango to ba régner sous na débauchage parce que ici c'est que c'est vrai il y a pas de part à Kabila mon frère il y a que les gens qui veulent travailler avec Kabila qui sont là pour nous mentir chaque jour. C'est ce que moi je trouve. Donc il y a quelque chose, il y a ce que ça. Moi je pense que qu'au marché, et ça n'a pas bêté. Aujourd'hui vous avez marché, non? Mais ça ne changera rien. Ici, nous sommes en face de nous. Bah service à sécurité, nous avons des policiers, des soldats, des marche. Makamba loi, makamba ba constitution, makamba ba élection, makamba ba loi électorale, na armée na la police ba bien monté. Bon ba beka ordre. Et ordre wana ba onde ba simisi ko régime ko yate. Ndenge mona ka ba mwa. Et peut-être retourner ki nga makamba marche mais nako kende plus loin pour na aider au comprendre le moko. Puisque au commune suka ndenge ba ko chité, peut-être ko bossa na ko epengla o likambo moni ba bomi ba casque bleu Tanzanie wana 15 na mbala moko na be. Webi il est qu'on a banga qui zara chaque événement na mona réaction au gouvernement na biso ba mo désigner na hauteur alors nga ce que ko ko bangi sanga tangu kaka ba kamwina sapoyo ba laxaki ba FARDC ba bomba ba vidéo et ba bomba ba tout dès le gouvernement congolais biso que non eza montage ya Moïse Katumbi peut-être bien monsieur bobo sabi bala mo ba bisaki biso ne wana tangu ba bomba Mamadou Ndala ote eza ba def na lo on habite sur des systèmes. Il suffit donc même des gens à la conclusion va te l'opération. Alors, les gens ont 8 ans à réfléchir. Mon frère, n'a aidé maintenant à comprendre. Peut-être ngai na rozala na raisonner le la zoba. Ça fait plus de 20 ans dans mboka na biso toza ko héberger ba def na lu ba elera ba intera moi na ba FDLR na est la République démocratique du Congo. Mais bande kwana soko zoka na masolo en réalité baza ba rebelle ya ba pays na bango place bauta et biso RDC toza la base arrière na bango mais depuis bande kwana bali nana yo ki attaque mo côté na ba propre pays na bango nanu na yo kate attaque na bango nyoso basala kaka na RDC siko na mitu na bango baboma ba congolais pour bazo pouvoir na Congo ou be baza ba rébellion ba pays ni po Rwanda amukie biso to amunene mais comment va FDLR na ba itera moi chaque jour basaka bataka kaka pa na biso et pas na bango da 10 000 na basala attaque ata ya mbala moko te Museveni kutondire mo ba teke ba ADF na lwana ba contre ya sabosa la bango a raison na ni sou bango te et ce qui me choque souvent c'est que malgré Bazabongo, mais c'est dans ces coins-là que la plupart des casques blancs MONUSCO sont concentrés. C'est dans ces coins-là que les brigades et les forces neutres, au monde où ils ont 15 ans, ils ont M23. Vous imaginez M23,
mouvement politico-militaire très bien organisé, na ba moyen moderne, ba force wana ba démettre bango libanda, mais mouvement boezanga sans soki ba def na lo bango ba bombi bango 15 et puis na siège na bango na quartier général na bango. Et côté na ba bioté cette fois-là FARDC mte avec intervention. Oui bi na na seka place na laki. Na bi FARDC intervention. Mais ça fait 20 ans que ba nyama na ba la na zamba na FARDC ça la bango le côté. FARDC sa monnaie la biso batoto zanga minduki na kisasa. Il se fait beau bimba bo tia bakali ko bo mona minduki ya minene bo bino auto kufaka lelo. Mais kuna 20 ans. Webi Kagame depuis Azomboka. Hein? Yé a vu donc a pacifié Rwanda qui mia les 16 gouttes de bétarati. Si on a mis tout nara Kagame yé a salini ni po ya yezane on a biso ko za la boy. Non, mon frère, la solution au Congo adore makamyo surtout sur la race na ebisa OK. Nous, ba élite congolais, il faut tout négocier, il faut tout ça la dialogue. Naba généraux, il y a armée, il y a AFDEL. Bangonde bakangi pays de biso en otage. En dehors il y a bango za ba consulter bazonyo ko la biso, baza ko embrouiller biso. Ici le système c'est quoi? Président Kabila azali fruit à AFDEL. AFDEL politiquement c'est kufetikara côté militaire. Alors côté militaire wana ne ba maintenir na bango mutu na bango za président Kabila. Bango pona président Kabila akoki koko était poso ya koyi bango pe bakoyi. D'où l'acharnement no somo na chaque jour yango zo sentir que toi le la état moko policier militaire. Na chaque kamutu bango ba militaire na ba policier mutu bazana aso. Et puis bango ba fera ça koto samibeko bango ba likolo mibeko. Nengo yokaki Silvano Kasongo ya commandant ville à Kinshasa a libéré Daniel Safabi, a libéré Someki Sunokanga. Donc ils ont loi té, ils ont libéré c'est le Imer na. Pour Silvano Kasongo ali ko loi akangaki Daniel Safu a dépassé 48 heures. Ozana ba juridiction nyonso la police faut kanga mutu 48 heures après tenir na parquet. Ya bomba ina ontamu lepo asa objet na ye. C'est-à-dire mboko yo biso to abilo kwa ba soda na ba policier. Puisque les soldats de police se sentent bien privés à Joseph Kabila. Nous avons un service à gardinage de bois. Nous avons sous commandement à Moutouacha. Et bino tout va te voir là, on a dromo quoi c'est là gardinage au bas la porte de la binoté. On dépend de la patron à Tchabangoa. Nous, le règlement est EDTV. Le règlement d'intérêt EDTV. Taliban moté. Merci Saint Thomas Bandeko Balandi to comme inasuka émission mokomalelo et c'est mon angais zaki makasi ya koyamba Saint Thomas na plateau boyo kindenge to sololi makambo ya marche oyo ibaeli ya opposition basali mokomalelo to sololi makambo ya kamwe na sapu to sololi pe marche ya opposition oyo babengi congolais no sabima pona au sommet mais bien en marche de sommation. Merci Bozaki Belé Bolandi Bisson, c'est Thomas Lilobasuka. Merci Lilobasuka pour Nalelo. Nous avons félicité nouveau président de l'IDPS, Bruno Chibala. A sali IDPS à l'État. Moni depuis la nuit des temps, IDPS à l'État n'a pas marqué. Après, on a moni ango. Oui, bien qu'on a dit na monaka. Sauf que a aidé ngaité na elo on a tikali perplexe na éviter à convoquer congrès na qualité ni azana. Wananda aidé ngaité mais na moni abimi président il y a IDPS. Mais là on a comprendre répéter et donc comme singai famille biologique a tissé des tissus qu'on a dans mon bakabwana et famille politique peut tissé des tissus qu'on a dans mon bakabwana. Mais batunga na moni bakabwani ezaka ka bato déjà bapesaka déjà impression ko kabona depuis la nuit des temps. Par exemple, je cite Valentin Moubak. Ngai moko déjà nazaka okende pa na ye na oyambaye Tshisekedi na poto mais nazokuta aza conseil politique à Tshisekedi maza na 4 fédérations moko ya ye na kata lupango. Oya dirijaka. Ana IDPS moko ya ye ya dirijaka jaka na kata parcelle na ye. Ils ont réparti pendant la fédération, la section, tout. N'a rien à voir avec le siège et la parti. Nous avons dit Sali a été ici et Abimi Lelo, président de l'IDPS, vraiment, nous félicité parce que l'électoral, le bar, au moins les autres, on a
ba parti aux a ba problème muto aux a l'arbitre na aux ministre intérieur c'est-à-dire que les lots bakaboli IDPS Chibale comme na IDPS Félix Chilombo Kombi maintenant les deux IDPS se retrouver devant Chadali à ça la choix IDPS avec comme premier ministre Bruno Chibale yo déjà foi ba IDPS ni binombo yo kene yanani pour poser un membre IDPS donc bandeko bazela bamimonela et puis ya suka na silisi awawa nanga ibsaka bandeko yo tobenga ba policier na ba soda na bandeko na biso service à renseignement nanga ibsa bango boye que lelo RDC ndenge babenga kango scandale géologique ezaka ya solo mais population congolaise soki baza ba pauvre bato baza ba responsable de la pauvreté na bango ezali ba soda na ba policier na bato ba service à sécurité pourquoi parce que bango falaki ba sunga mboka etambola mais bango mabe na bango bango travailler kaka pour na régime ezala mais population ezala te alors na point wana bayeba que des années bakozalaka kaka bato ba souffrance na ba vie na bango azolo bana ba soda na biso na ba policier na biso na ba service na biso à sécurité que ba vie na bango ba bana kozalaka bato souffrance de génération en génération donc on bango ba comprendre que bango nde bazaki censé ko aider mibeko ya mboka ezala respecter et que bango ba ndimi kaka ba respectera ordre pour régime et demeurer des années ba yeba que un jour ba kozala lokola ndeko honorer nganda koma na poto ayeba kota koyela suki sasa te mazalaka kolo Congo kolo Zaïre le fait ka pesaka afdel mbote na uteni kambala moko akaba pouvoir tale kanga ele bela l'exil bango ne éviter soba ken exil na ba Kintsuka to na bamboka ngo bakamwina sapopo kota ke libanda et ozala atape na sama ezali merci mais ndeko na sengi bolimbisi puisque na zuba plainte trop émission na yo ya bakanga nzoka batebele balukanga babenga kanga na eka pa na bino ande babisinga na kopesa numéro nanga na bato ba contacter parce que bande ko balingi bazwa bakota contact nanga poto solo lara vraiment bobenga na plus de 143 900 630 160 plus de 143 900 630 160 soki bobengi ngai wana tokosolo la malamu mais tango bengi ngai éviter ngai kotuna nga déjà l'avance Saint Thomas jour télé kozala ndenge nini te tango zobenga Saint Thomas zalaka par rapport na kati ya évangile soki omoni te kondima te merci beaucoup et tomonani ndenge zalaka na pesi bino mbote ba congolais na lingi bino mingi et naza kosenga bino bozala ba patriote bozala distraité par rapport à ba kombo moko boyozala fanatique à kombo merci bandeko balandi to komi na suka ya émission na bino Congo ya nani émission oyo to sololaka mayema so mazali koleka na mboka na biso bye et à la prochaine. OVI Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo ndemboka